Na frasozo sala o bébé tika na adoré yo. Nga naza na suri ke soki naza na yo nakomaka na paradis o. Nalingi to bandela lisusu kandingo adoré nga to bandela o. Kandingo adoré nga to bandela o. Wow. Mais c'est Marc. Yezande yo liboso ya caméra na ngai. Tika ozo sala o. S'il vous plaît, ko sala bongo te o. Nazo linga na bala kala mingi te o. Ouais, naza sûr que fiancé na yo akomona video oyo. Ozandumba. Yebisa ye. Yoka. S'il te plaît, jeune homme. Olingi nini ebisa teme pa na ngai. Yebisa ngai. Oyebi déjà réponse yo. Non, faut ça la bongo te o. Yoka o. Nako comprendre o. Naza parta o. Nandimi o. Oyebi loko o tozo luka o. Papa oye toyebi na film na biso ezali président ya Seni oya boya kike chief aleka na élection o. Tala ndenge basali ye politiki ngaye. Vraiment merci na Kinshasa, merci na Brazzaville, merci na Baebanso tout bozali kolanda biso na chaîne YouTube na biso Fidèle du Mauvais TV. Merci beaucoup. Awa tomoni ezali nde piège ma piège qui président ya Seni chère autorité bino Baebanso bozana ba institution bino Baebanso tout bozali kosala na ba poste oya minene bozalaka toujours prudent, évitez les femmes, évitez de n'importe quoi. Boyebite sika piège kouta tala ndenge ba piéger président ya Seni ba utiliser mwana mwasi oyo pour que andima kobima na ye en fait que ba filmer ye soki aboyi kondima proposition ya chief obadi ba exposer ye Fidèle d'histoire tozali wana na Kinshasa. Nous sommes dans l'avenue Mukasa numéro 14. Olingi basalela yo marketing ya publicité. Olingi balobela entreprise na yo. Olingi totia logo ya société na yo, maison na yo na ba film na biso. Benga biso te, benga biso na numéro wana. Merci. Merci à Serfi Fidèle la basketteuse. La basketteuse Serfi Fidèle. Merci à Rovia Fidèle Makese. Merci à Trésor Kintoa Itebe Mwana Nzambe Papa Social. Et merci à Aïcha Tadi. Maman na Jafet na la grâce. Bozalaka Bino. Fidèle Story. Nansele na Kinkole. Fidèle Story. Merci Nandenge Ondimi au rencontré biso okutana biso otikinga ite na sala choix olibi ke fali na zala awate sala glaise mais tote akoyeba so to sisi koloba bato nanga bakozwa yo kozongisa esika bazwaki yo candidat na oyeyo nalingi naza na tina te koyeba oyo kosala problème na ngezaka ki a gagné élection peuple to peuple te olingi na sunga ye n'est-ce pas o nalingi na ebezaka kosala ndenge nini Comment tu es chef? Ouais, nako kende sikoyo. Merci. Carte bongo naka awa
mais c'est le président ya Seni batelaka ye mutambo. Ah papa lobi politique e loko mususu. Politique eza mystique. Webi na debi na bandelia. Na ebisaki on asalaki un peu na ba souci banini. Parce que président Seni azalaki contre biso. Mais koyebisa yo ke na minute akomi pour biso. Oui, na moni. Okomi na esengo. En fait, nyonso komi déjà bon. Ti na ba détail ya mike mike toza déjà balongi. Tozo kende na gouvernorat. Mais ndako wana eza ya yo. Komi tungisa te. Okokoma première dame ya ville ya Kinshasa. Tolongi chérie. Chérie, mais au lobby te date sengi to ke no mona évêque pona libondeli na yebisaki na sisa makambo nazo sala. Na sala makambo eza motuya na sala. Makambo eza motuya. Donc nzamba za important te. Bébé na lobi bongo te. Hein? Na lobi bongo te. Nzamba c'est important mais papa il faut que nous monnions avec as bon de la pona yo. Vous en avez besoin. Il y a le sambo. Ah, ma fille. Eh, bon, yo bon de la rapona. Ngate, ça bien, papa, mais il faut mon évêque. Eh, repère au bon de la pona. Ngai. Oui, mais que Nzamba lingarabana, Mike. Nzamba lingarabana, oh, ba bon de la galokola yo. Repère au bon de la pona. Ngai, naza papa na yo. Priez aussi pour ton père. Ah. Papa déjà kotaka na likita ya mabe na mboka ya politiki edita ouais. Ah ok natindaki mibale publier mibale wana publier na yo sans problème. Papa atako lia ya pamba na ndako aliaka lisusu te. Mai batelaki na verre amelite. Ah politique. Papa me manque. Ah papa me manque aussi. Ah Nzambe merci o. Nzambe o élection za na mikolo mibale o etikali o. Naza vraiment impatient o Nzambe sala nokimba na ngabima o. Moto moko te aza lokola yo. Bamama na bandako bosambela. Tosambela pour que papa na biso. Docteur azwa na élection. Ah! Fidèle story na Kinshasa na Brazzaville. Fidèle story partout. Tojali. Peto kozala toujours. Pusana kuna biso peto vanda. Merci na ba mama bino ba ebanso tout botali pe boza ko continuer kotala biso. Merci na ba abonné na biso nyonso. Il y a Fidèle du Mauvais TV, abonnez-vous massivement na chaîne YouTube na biso pour na ko bénéficier na ba film oyo en détail TV zangunga. Soki na TV sili joa téléphone na yo kota mbala moko beta Fidèle du Mauvais TV na YouTube okozwa ba film oyo na intégralité. Fidèle du centre de formation professionnelle tozali kopesa ba cours ya ba anglais français portugais espagnol lingala. Fidèle du story partout na Kinshasa na Brazzaville. Ba mama ya Brazza, ba mama ya Okoyo, ya Owando, Pointe Noire, bandeko na biso nyonso tu oyo bozali na potopoto na talangai na la mairie d'Infilou, na Janivial, Fidèle du Mauvais est là. Bozotala te. Je dis merci. Na baya yangai nyonso tu na bweta mbongo ba ebanso tu na bweta mbongo
na Brazzaville fidèle d'histoire yango yo bozotala te fidèle d'histoire na Ngamakoso na Brazzaville na Ngamakoso bozotala te fidèle du Mauve na Bakongo na Bandundu na Équateur fidèle du Mauve partout na Kinshasa fidèle du Mauve est là na Kankokolo fidèle du Mauve na Kalufungula fidèle du Mauve na Kanchachi fidèle du Mauve na Kankabila fidèle du Mauve est là bozotala te merci na ba fidèle pe ba fidèle ne nyonso olingi libanga komela biso olingi okota les amis de Serge fidèle di Motonzambe nayebi ke tokomi déjà prêt pour la mission. Oui, monsieur. Moto nyonso to ko intercaler biso comme on a bimi o atali kan elongi wa kosoli boma ye tozo pesa correction ta ko perdre ça te boma moto nyonso éliminé. Il y a Chief Obadi azalaka na ba criminel na ye yozo sala lelo nyonso poza na pouvoir toloba te toloba boyo nani tobima boyo nani mboka eza ya biso nyonso Nzambe kande ayebi lobi awa tomonaka pasteur awa aye kosambela na kati ya libota oyo ekosuka wapi. Restez branchés, suivez-nous sur Fidèle du Mauve TV pour découvrir quelle sera la suite de ce film avec votre humble serviteur Serge Fidèle di Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment. Fidèle du Mauve Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Tozali petokozala toujours wana pona kosala ba couverture ya ba événement na bino. Ozana fête na yo benga biso tokoya kosala couverture ko filmer. Pasteur ozana église na yo ulingi basala live ya ba clip na yo émission benga Fidèle du Mauve Production, l'équipe est là. Awa tomonaka pasteur azo sambela Nzambe moto kita ennemi mona place sauté deko na biso aza candidat tolingi victoire pesa mela biso na kati ya politique to associé yo yake na nganga te ayepa na yo Nzambe sala ennemi amona yete manduki basali na mindele ekota kati na yete olobi ils te feront la guerre et bako combattre yo bakolonga yo te bakoya 1000 na gauche bakoya 10 000 na droite mais bakolonga yo te Nzambe to bengi yo ozali oya batelaka ozali atombolaka ozali aprotegeaka Nzamba lola gloire na yo ebonisama batela mwana na yo. Oui, chers téléspectateurs, chaîne Nabino, Nazali ex Kafo. Ouais, Nazali, awande te biso surtout. Les zali jour au biso toza kozela. Toyeba gouverneur ya sika. Gouverneur ya sika ba kopona ye lelo. L'état nde a décidé nani a kozala lelo gouverneur ya sika. Messieurs, awa. Président Seni Abimaka, ba journaliste bazalaka wana, yaya ekozala ndenge nini soki élection za mabe ba journaliste babala kotuna ka question
Est-ce que monsieur électoral libre est équitable? Beaucoup de questions. Mais on a zanango ya koloba. On a comme ça veut dire que la commission électorale CENI est préparée pour l'élection de la équitable et de la démocrate et de la malamu. Moto a fait à longa. Alors, tout ça pour encourager. Batonyo surtout baya va voter massivement pour un candidat oyo akozwa. Pour la sécurité, bon mitungisate. Tout ça déjà préparé pour que permettre que moto surtout azak voter na kimia pe azonga na kimia. Violence kozala te. Eloko moko mabe kozala te. Ah. Donc, on a une élection libre et équitable. Motonyo surtout à cause de se sentir à l'aise. Que les meilleurs gagnent. Zamba Pambola, République Nabiso ya Rébocatique du Congo. Monsieur Olobite. Ah. Awa, tout le monde a journaliste. Bateau, mi pesa. Bandima rusque. Baya. Ah. Tout le monde a quel jour élection comme ça. Jour yango te. Oye baya corruption. Baya kana $. Ah, Zambie. Makambo ezala gade partout et Afrique. Fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville. Baya yo bazwaka ba machine ba kelo na ndako. Jour yango te. Baya yo bazwaka ba la ba pesa ba ba voter bango. Jour yango te. Boni yo mama si. Solingi voter pour des présidents nanga. Voter aya, voter to pesa yo voter. Voter PPD o. Voter PPD o yaya o mbonga ngo $5,000 yango yo. Voter PPD na kofuta yo. Les mensonges te o. Bon voter dans le pesa ozokosa pesa biso to simba mbongo pesa to simba na mbongo ozokosa to voter PPD ta to koya kune koma to okopesa biso te tika biso to kende o olingo sa nini o 5,000 naira e ko changer vie nanga yo oh yo lingi 5,000 naira somba opona moto yo ye ko voter tika pona 5,000 naira oh pesa ngayo pesa ngayo bo saka na ngate o na ke ko voter o so bo pesa ngate bo ndima te mamuna ko sala o kende ya o voter o to ko pesa o 5,000 naira o eza pasi ba konzi Afrique ba je oyo to ko suka nango wapi Afrique nyonso eza kaka corruption fidèle d'histoire to zawana po na bino fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville awe koma ki élection tozo kabula mbongo ndenge baloba na Bible toute autorité vient de Dieu. Est-ce que autorité o ezo uta na Nzambe po mutu azo élection faut ba kende baka na président Seni ba braquer ba banda kofuta bato mbongo. Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez pour ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai oza na mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous
tokosalela yo musala ya bien. Vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi tosala couverture na yango, contacter Fidèle du Mauvais Production tokobanda bino na morgue na salle oyo matanga na bino eza exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino. So, et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko. Ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel. Basalela yo spot publicité. Fidèle du Mauvais Production, nous sommes là pour la spot publicité et la qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèle Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. J'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidèle du Mauvais Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidèle du Mauvais TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidèle du Mauvais Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez boostage gratuit. Donc booster entreprise nayo. Vous avez une maison nayo. Vous avez une entreprise nayo. Vous avez une société nayo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lindi Okita, pour na kosala, base nayo honneur, base image, balobela, activité nayo, contactez Fidèle du Mauvais Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Les pasteurs, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle du Mauvais Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux alliés, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, Olingi, nous avons Kabelo Nayo, pharmacie Nayo, boutique Nayo, Olingi, boulangerie Nayo, Balobela Yango, contactez Fidèle du Mauvais Production. Fidèle du Mauvais Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mokassa numéro 14. Référence entrée quartier 1 Kimbuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle du Mauvais Production, c'est la réussite de votre business. Fidèle du Story est là pour vous. Je vous dis merci à Kinshasa. Merci à Brazzaville. Merci à nos candidats surtout. Oyo. Bozali Awa. Nakati ya groupe cinéma Fidèle du Mauvais. Olingaka kosala cinéma. Olingaka en sorte que yo peut tourner le kola. Bande ko baza ko tourner boye. Fidèle du Mauvais cinéma et bengisi yo. Artiste
comme artiste professionnel benga biso na numéro oyo 90 74 50 400. Le président Fidébi, le grand formateur, il est là à former yo petoko sala ba film lokola ba Nigeria. Fidébi mauvaise production, ba résultat déjà ba bandi ko publier o. Donc vous allez calme, tout ça ka kozila na air et annonce o, tout ça kozila o. Est-ce que vous êtes énervé? Oui, la vérité. Vous êtes énervé o. Ah. Papa komi tungisa te o, elongo eza na ngambo na biso o. Komi tungisa te bibi. Komi tungisa te o. Ah bien. Tosali nyonso to esengaki tosala o. Etikali kaka tozela résultat o. Mais toyebi ke ekosimba pe simbi déjà o. Oyebi ntango na kobenga yo kobosala tobenga votre excellence onazoya o bozala calme bozala kawana o. Ebotala résultat la TV bo allumer télévision o. Zala prida bébé o. Ah. Papa sera le nouveau gouverneur de la ville. Anga, la première dame de la ville. Ah, merci. Fidèle de mauvaise production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Que vous votez? Vous comprenez de l'autre côté. Depuis 8 heures, tous les matériel les athées à vote et l'autre les athées. Tous les voter nini. Depuis 8 heures, nazala kiwana o, nalembi o, nazongi o. Yo ko voter tenga na ko voter o. Eza de 15 heures, ngala ko kende ko voter o, ngala ko kende ko voter. Yo zonga na yo ngala ko voter o. Ah, ndeko déclaraka. Ni nango. Nazo comprendre ten. Zela nanu. Na rappelle yo. Ah, papa na biso candidat yo. Il n'y a pas de la résultat. Ah, fidèle d'histoire. Azo yambatin. Ni nango. Nazo comprendre de teo. Ni nozo loba o. Ah. Oko kokali ça. Bato nanga ba moni matériel ya vote te. Bato nanga ba ko voter ndenge nini? Matériel ezate. Hein? Ba ko voter ndenge nini matériel ezate? Bato bazo déclarer, bazo benga ngai matériel ezate. Ba ko voter ndenge nini? Non, papa, zala calme. Calme-toi. Na ko calme ndenge nini? Na ko sema ndenge nini? Bato fele ba voter nga bazo songa bandako bazo voter te. Ba ko voter ndenge nini? Moni ba élection go. Toujours ba élection za tricher. Hein? Ba élection za tricher. Dans l'Afrique, tu seras triché. Ah! Ah! Chief, ben, obédé parti de PP. 61 votes. Obtenu. Bah, je peux ça. Bah, vote. Awa banose ba résultat. Docteur Abimi gouverneur. Ah, Afrique mawa. Afrique tokosuka wapi. Afrique toza imposé, toza colonisé. Ba we sengeli ba coloniser ba kamba biso. Eza ba oyo biso toza na bango te. Tala ndenge nini filme oyo ba nyonso tu basalaka politique ba nyonso tu baza na ba ambition politique. Regardez comment politique africaine eza colonisé. Président y a parti à sali nyonso tu ba séduire toutes les institutions kaka po batia mutu na ye. Peuple azali susu na droite ya koyeba ko voter. Ah,
faute koma déjà ya ba téléphone. Oh DPP oh DPP oh fidèle d'historie. Fidèle d'historie, monsieur président, et singolo sale loko moko, na ko accepter te buzoba oyo. Échec ko na ko accepter te, ngala sa aimé, mais ça la calme. Parti na biso eza parti parti à population. Hein? Bakosa la bongo te. Solution za ke toke na tribunal. Eza million, ba humilier papi parti na biso. Hein? Bakosa la ngabo ete. Yo ne président à parti. Na koko jamais kotikala na kanga maboko na mona eke bayi bangai. Il faut vérité des urnes fait salama. Il faut kende na yonde motozali président ya parti. Oyebi no surtout na sali. Il faut ça loko moko. Il faut vérité des urnes, calme-toi. Toko kende ko traiter mon la justice ko banga te. Toko sala recours na justice. Faut juste katalika moyo. Vraiment. Afrique. Maman. Nous n'avons pas les sous là. Faut pas comme ça papa président, pas comme ça papa gouverneur. Mais il fallait célébrer Nabiso. Toute la famille naé. Comme tu m'isate papa ko célébrer Nabiso mais azo célébrer nanuna, bah tu appartiens naé OK. Maman, mon cœur. Nzamba sali, vraiment Nzamba sali. Nzambe venda sali. Toko kene na ndako ya gouverneur o toko vanda kuna o mama namona okana musika na okana sangu vraiment ngai nazo di mateo en fait toko zonga suna école wana te o kwa nini o oko mwana gouverneur o tunanga pona nini o oza sikoyo mwana ya gouverneur o Dona qui t'école kapona yango. Pour la sécuriser, aux à la boyer, faut à la Oh chéri, bébé, mon gouverneur, son excellence. Vraiment, benga na kombo wana vraiment sengeli. Bien. Alors, to sali yango, to réussir. To réussir. Merci. OK. OK. Merci. Te zaverwana, zavijina yo. Yo melaka o te o, eza ya badil te o. Merci Kinshasa, merci Brazzaville. Merci na ba fidèle na nyonso awa papa na maman. Baza ko célébrer papa une élection triquée, élection menacée et belé baza ko zwa awa na lolenge oyo onga gouverneur na président na boyenga qui ce soir peuple tokoloba nini biso ba oyo toze lokote na mboka okoloba nini bakotela yo munduki okekovana na prison makala eza pasi. C'est le Dieu juge. Merci, Nabaïban, surtout, baza passionné. Ya kosa la politique, tout le maté, tout ça toujours wana. Na lobaki na yebisaki binoke na ko célébrer fête oyo na batomi balé. Première dame et ma fille chérie, ma princesse, na ko célébrer na bino. Un mois plus tard. Ouais, naza vraiment na esengo yako stana lelo. En tout cas, merci beaucoup chief. La ko kondimate ki vraiment musale za ki un peu moins exigeant. Na kondima yango te. Et senga to za na contact. Et loko nyoso yo conseil to za na contact. Oh chief. En tout cas, bolimbisi. Na ko pesa yo loko oyo. Awa chief azonga ki un mois après élection. Aye koyebisa papa dépose élection.
okomi gouverneur tozomona te tozosolola te. Ah, chief. Oyo eza liste ya bato esengeli natia. Ah. Oyo eza liste ya bato esengeli na longola. Ouais. Nga nalingi olongola bato wana nyonso tu balongwa. Toyokanaki nyonso na koloba yo kosala. Nangina tuna mutuna moko. Ah. Ouais, loba. Oui. Nazozela question na ngai ezali papier na pesi yo. Longolelanga bato nyonso tu wana natie na liste balongwa. Ba commissaire bato nyonso tu balongwa. Charger bango. Ah. Nde omonaka moto akoti na bokonzi. Bato ya kutaki. Longoli bango. Ah, politiki. Merci na ba mama ba papa. Film oyo epesa yo leçon chérie. Eloko nini nango ezo marché te bébé. On dirait ozwi makambo nyonso tu ya mokilo leti yango na épaule na yo bébé. Eza nini nango lisusu oyebi. Oyebi kozala leader kokamba bato ese eloko ya facilité. Oui nayebi. Yango balobaka moto nyonso te amemaka couronne azali moto azomema mboka mobimba me yango te nde kosala en sorte ke opemisa mutu te. Ata roi apemisaka couronne pati yango na mbeto avalala. Oui nayebi chérie. Ba commissaire mosusu esenge na longola ba commissaire mosusu na kuti abina longola ba commissaire mosusu na tie ba mosusu na kuti na longola bango. Oyo kotika siko na bokonzi mbala moko tifi pa bandi maboko pesa ba commandement bo ezalaka te chérie. Bato mosusu wana basali depuis kala bokolongola moko mbala moko boye balongwe. Chérie, s'il te plaît, sola natif d'une manière. Nazolinga ke osala makambo me oza na prudent. Po soko bandi ko sala makambo bongo réputation na yo nde ko parce que bazomona activité bazomona yo. Luka ko réfléchir sur yango. Sala en sorte que osala makambo pona honneur ya peuple mais pona honneur ya mutu te. Ah. Awe komaka nde likambo. Chief akoti na bokonzi. Docteur akoti na fonction. Un mois ya pamba chief apesi de ba commandement. Na ebandeli totala ki film na biso chief ayebisaka eloko nyonso ya kosala. Il faut chief azalaka au courant soki aboya andimi. Ah. Pouvoir eza malamu. Mais pouvoir eza corruption. Nayebi koyebi yango oui. Bato ebele. Bakomi ba gouverneur, ba ministre, ba président. Pour la pression. Ba soi-disant ba paré na bango ba BBC Vision. Bato ebele bazawana. A comme gouverneur pour sala makamalamu mais baza ko tie pression baza tindika ye ko sala boete yebe moya sala loko esate yango moni mboka zo marché te mais c'est que sala mosala na yo na sincérité dans la souci à peuple foye beloko wana batebele bazala kala ambition. Merci monsieur, merci na yo kiyo Nzamba pambola yo osala musala o na loyauté o sala pona peuple o. Ah, merci. Awa papa bandaki kokanisa maloba ya prêtre ayebisaka ezana bato ebele oyo libanda ya politique azana ba ambition, libanda ya politique azana soif ya public peuple bazala malamu de balobaka peuple d'abord
mais ntango akoti na kati ya politike baimpose ye babandi kodirige ye akomi elilingi ya pamba makambo ya akanaki cahier de charge ya asalaki bapromese ya apesaki eza lisusu bongo te peuple bakomi kosouffrir. Merci na Kinshasa, merci na Brazzaville. C'est moi votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, le grand manager, l'artiste cinéaste, la star du moment. Merci. Et le roni nango bozo melaboye. Problème nango ezanini. Gouverneur a comme problème nangai. Asa iso nini yo. Kaka sikoyo. Abandi ko boya ba décision nanga. Nazo yebele ko na koloba te. Ako changer mbala moko boye te. Ezaki ide na yo. Yo ne moto proposer kinga ye. Na sali nini? Olobi nini? Eloko te. Na yo ki olobi na yo ki na bele kote. Otina ngepa nani? Na kotinda lobe pa na ye. Na kotinda pa David. Pona nini? Nasala nini? Ngai yonde moto proposa kinga David. Yonde fo kende ko solana David ke makambo na lingi asala papa zo proposer mwasi na ye oya sada bolingo na David akende ko solana David ebe bia waye ebeba bébé azana beso kende na salo kende ko pema okende ko lala okende ko pema na chambre na yo. Bébé, mais c'est le gouverneur. Namoni vraiment, chérie, ou là tu vraiment, boy nini. Na lingina la ta simple, yo lingina za la gouverneur ya nini, ba veste kaka ba bubu. Fona la ta ningina za yeko la ta liboso. Nga souci na ngezali peuple. Na lobaki na yebisaki oke na kosala pona peuple. Pepe ozo kanisa te ki mwasi na yo esengeli te ki tuna yo ndenge olati. Non, zala calme. Sala ndenge olingi okotuna ngai bebe ni nango vandi bozo tala ngai. Papa, problème eza te nazo sepela. Na lingi omi abiso pe na plage toke ne pe ko sepela. Na kosala faire que to bongisa jour to me mayo pe na papa to kende kolia. Vraiment nazo mona harmonie ya mama na mwana na ye vraiment na wana aza mwana nga mwasi faut bosana te papa tel père telle fille. Oui bien. Donc mais na pesio nanu. Non. Nazo lingana déplacer na bagade di corps na ngai. Na lingi bazala vraiment na mituka te na kende kaka simple na lingi ba cortège te ça va dans la prudent. Donc yo penda il faut oswale ki moko ya mobali po ke o tika pe mama pe a respirer. OK siko mama zonge pa na yo madame alinga sala TikTok madame TikTok olingo sala TikTok merci. Tomonaki papa na biso alobi ya akosala bokonzi ya libumu te akosala bokonzi ya honneur te mais akosala bokonzi mpona peuple eza important te alata bafeste mais oyo azali nango boso ezali asala banzela asala bamakambo ya malamu bakoimpose te. Olingi omona nani lakisa saki na wana tala yozosala nini tomonaka mama ayaka visite garde du corps azo visite ye azo contrôler s'il vous plaît
fidèle d'history problème yango eza nini garde na yo tala garde na yo makambo asalinga nde na koti awa okondima te o baza bato na ngai ya sécurité basali nini ezaleki o eza nini yango boya banda kosimba nga ti aosimba nga na bakwisi aosimba nga ti ezalaka te non ezalaka bongo efa contrôler yo efa tala pe totie munduki pembeni boye fa tala efa contrôler aza na droit eza mosala na ye donc mosala na ye yango wana akotika te moto akota sans ke eza bongo merci beaucoup bébé nini yango esusu oyebi nalela poitrine na yo vraiment poitrine na yo wana esalaka nga bien bébé naza mpo na yo naza kose sentir à l'aise sikoyo mpo na yo donc papa na biso aza na mwasi na ndako en même temps aza likango ya mwasi ya chife en même temps lisusu papa aza na likango mosusu bapapa tomeka mpe koganye serie ya bamama na biso oyo baza konyokwa mabutu moi kosambela mpo na biso nalingi nayebisa yo oza mwasi ya avenir oza mwasi oyo nalingaka makasi fidèle d'history na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'history partout bafidédien na bafidédienne nyonso bozalaka bino olingi okota na groupe ya les amis de Serge Fidèle je vous invite sur mon numéro WhatsApp benga tokotisa yo na les amis de Fidèle Story awa pe tomonaka inspecteur na supermarché akutanaka na ye moko ilke le commandatitaire moto akenda koboma mobomi ya chife azobima inspecteur azokota inspecteur akosala nini parce que chife aza na bokonzi bazozela jour yango oza komonana lokola mobali esengelaki mpenza nde abala ngai omoni bongisa nano longola David tia nano votre excellence ou monsieur le gouverneur ok ndenge nini monsieur le gouverneur naza bien bureau oyo ekoki koede yo na nini madame bati tosala nini mpo na yo soki vraiment naza parce que ozangi ngai nazangi yo makasi vraiment naza désolé po ndenge nazalaki te na mwa baélection nazalaki libanda ya mboka ouais problème eza te alors okoyebisa ngai mpo na nini oye na biro na ngai naza vraiment na makambo ebele ya kosala bato baza libanda oyebi ke okomi koloba na nga boye eza kitoko te chifa tindi ngai alobi nini azomituna ayeba mpo na nini azwi mbongo na ye te ya mwa oyo boyokanaki ifo yebisa chief ete leta akoki jamais na moma oyo olingi nayebisa chief ke leta alingi te bacorruption oui yebisa ye esengeli mboka etambola na lolenge esengeli mboka ekoki jamais kotambola na corruption biso toliaka bongo peuple banyokwamaka bongo tolobaka peuple d'abord non mbongo wana efesa misala na part ya leta non bébé omoni nayebi
nayebi ke okomi na makambo mosusu awa eza bureau na ngai madame s'il vous plaît oyo eza moma ya mosala oyo eza bureau ya gouverneur omoni ke tokoki kosala buzoba wana te awa te fo kopesa bureau valeur tokoki komodire bureau te gouverneur ayebisaka mwasi ya tife ke leta ekoki kotambola na corruption kaka te tozwaka mbongo ya leta mpona bapoche na biso nazalaki choqué papa namoni donc ye mpena miso na ye ekomi minene koleka libumu azoyeba te esika nini nakoki kotia ye eza pasi vraiment moto nakutani lelo aza différent na oyo tozalaka na ye donc David wana aza susu oyo tozalaki na ye te alors sikoyo nakolakisa ye ke ngai naza tifa obadi oyo ayebaki liboso te akoyeba je dis merci à tous les honorables de la République démocratique du Congo. Merci à tous les messieurs les ministres. Merci na ba gouverneur nyonso. Détective tisiko ozosala nini? Na pesa mission tala ngai osali nini? Na mission batindaki yo. Monsieur osali nini yo répondre ngai? Ouais. Osali yango? Oui, tosalaki yango. Maman, mais ce problème est ça que na lobi na yo salaki yango lo batindaki yo yokanga yi opesa nzambe merci que gouverneur aza bon frère na yo parce que ça c'est une chance na yo pour le moment sinon tu nga to longola yo parce que to pesa yo musalo sala ti lelo ozopesa suite te toyeba nani abomaki ministre yoka oyo eza mbala ya suka ke ngai ya kosola na yo lisusu mpo na makambo wana détective koloba te ke yo tolobaki na yo te naye koprevenir yo ke sala contrôle toyeba mutu ya bomaki ministre oza kosala mosala te il faut sala mosala na yo déjà détective ndeko na biso déjà azwaki mutu oyo abomaki ministre mais mpona kobanga fonction ya mutu wana yango bomoni eke azokoka te koexpose ye merci bomeka kutu te kotya batrace ese boyoki ngai bosala mission bosala yango avec beaucoup d'attention chef ngai ndenge naza nasaka bayangaka te o ngai nasalaka bayangaka te ndenge osomona nga awa o ngai nasalaka bayangaka te nalingaka bayangaka te o bon c'est bon bozwa mindoki na bino bozwa yango nalingi bokende mission bosala erreur te tout drobi bosali affaire bosongi peuple yango tokotambwisa bango bongo tomonaka mutu moko awa azalaki kofile bango ekosuka wapi kuna bagangelaka ye pa alobaki na kotika te bakonzi balongola nga na musala ili faut nakomisa likambo oyo na suka filme oyo eza gu filme oyo eza elengi merci na bafidediane nyonso fide d'histori ela na Kiseso na Brazzaville na Matete commune ya Mokomboso bozotala te fide d'histori na Ngaliema na Ipene awa tomonaka bana basi mibale baza kotambola mais mobomi abomaka moko abomaka nani à suivre dans ce film
Nous allons le découvrir ensemble avec vous. Ah, eza pasi pe mawa. Mboke komaka kotambola kaka na koboma. Mboke komaka kotambola kaka na assassinat, na enlèvement. Tomonaki bango awa bazwi bana basi mibale ba enlever bango na mutuka. Bango wana bazokena bango destination inconnue. Ndeko tango zola mukana tongo bondelaka yebisaka ta Nzambe abatela yo. Tomonaki awa ba enlever mokonzi balongoli ye couronne babwaki. Aza nani